ezo jouer ba rôle ebele na katikati la vie na biso. Famille ezangi discipline, eza famille ya kokufa, famille faut ezalaka na discipline. Il faut ozo boko la bala na yo, ba na o ba yebake, en tout cas biso tozala ba limite ya kosala makambo mususu tokoki kosala mais makambo mususu wana droite. On a ba vie na biso moko ezala osala musala so za la discipline te okende na échec. Ba vie na biso ya ba commerce il faut ozala na discipline pour la musala na yo esalama. Ozala mo eloko moko boye neti ba biso ba oyo ozala mo eloko na surtout en distance na musika il faut okotisi la mo penza discipline, il faut okotisi la mo penza qui sérieux wala to ya la sérieux après okotisi la mo penza discipline. Oui, que simba. Avec le qu'on a simba, il faut qu'on sa discipline. Quand sa discipline, au mona makambuna yo eko simba. Hein? Linginet eloko moko boy. Eloko ala pona ozwa yango. Ezo senga nini, ezo senga discipline. To quand discipline ba moko sérieux, ezo senga sérieux. Ezo la peine à ba famille. Ce qui sérieux ezali te yo parents. Autant musa foyer na malamu te na kati na discipline na kati ya musala so oza discipliné oza sérieux to bakisi lisusu oyebi eloko ozo sala en tout cas batu ba okanisa ke osimbi kisi nzoka kisi ezalaka te kisi eza mutu il faut mutu ezo sala il faut mutu oza discipliné il faut oza mutu oza sérieux na eloko na yo pona esimba.